Chansa manata, oh nangola, glodingo we. Naboya mokili pona yo Yahweh. Baninga bafinga nga pona yo Yesu we. Oh, wapio, wapio. Wapio, wapio nzambe, wapio, 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 yoneli zibananga, yelisi bangolu nanga, Yesu lisi bangolu afane, Yesu wo, Yesu lisi bangolu we, elisi bangolu nanga, Yesu lisi bangolu afane, Yesu wo. T'espires soit fané, oh yes, oh, abaye, abe, wo, abananga, ye, na lukua, na motema, nanga, ye, yonde maso, na luka na vi, ye, aba, ye, yonde charme, e ya vofané, ye, aba, ye, igwe. Igwe wo, igwe nanga, ye igwe wo, Jova, appelez-moi Faneli Karashika Niyan Safumu. Voilà, ben voilà, merci beaucoup, merci. Super salutations à tous les téléspectateurs de l'émission Astar. Avec moi, Betty Masengou, la star de Queen Mother, la journaliste internationale, le professionnel, la femme du patron. Je suis là. Ladies and gentlemen, en tout cas, welcome. Bienvenue déjà tout le monde. Hello everyone. Merci beaucoup déjà pour l'attention particulière à cette émission. Une émission pas comme les autres, vous le savez très bien. Astar, c'est une émission socio-culturelle, une émission qui est toujours présentée par moi, Betty Masengou, l'animatrice formée à l'INA. Donc je suis là. La maman de Joyce Daveline, en tout cas coucou à tout le monde. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Salutations aussi à celui qu'on appelle Patrick Nzenga. Merci mon frère pour les images. À notre cordon, Aristide Zapala, Steve Kanza le professionnel, mon réalisateur. En tout cas, merci à notre DG, Monsieur Gaylor, et à notre directeur commercial, Monsieur Claude Bouka Batata Mapassa. Vous le savez très bien que l'émission passe sur Access Télévision chaque dimanche à partir de 11h et la rediffusion tout le mercredi à partir de 13h. Et la même émission passe aussi sur ma chaîne YouTube Libanga TV. Abonnez-vous massivement et vous ne serez jamais déçus. Bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de joie de recevoir un artiste bourré de talent. Il chante tellement bien. Donc, l'artiste s'appelle Fané. Hein, donc, Petit Fally. Pourquoi Petit Fally? Vous allez en savoir. Donc, nous allons tous en savoir dans cette émission. Pourquoi Petit Fally? Et en plus de cela, l'artiste... Avant qu'on prestait pas à Fabrigaz et maintenant il n'est plus là-bas, il n'est plus na Villanova. Pourquoi? A opé ça raison naé. Alors ça la carrière solo na yaso préparé un maxi single qui s'intitule au nom de Signature. Signature a signé Nini. Trouver bango d'émission allez le pour émission oh vous voyez très bien Zara émission vérité pour les voilà je suis déjà avec mon invité à qui j'ai dit bonjour artiste. Bonjour Betty Masengou. Santé. Santé très bien. Bienvenue dans notre émission pour la première photo Yambio. Un mot d'abord na ba fan o bazolanda biso partout dans le monde baza ebele na ba canapé na bango bazolanda biso o yebisi bango ni. Bamote kala banoso baotra na bapale na pesi bamote na se présenter na biso tu ayebinga te basengo ngwa bien nga Faneli Zwali Karashika Amour Petit Fally l'homme qui a l'esprit de Fally Poupa Anelka à l'époque tilelo muté swati voilà muté swati mais biso to suis bon mutu na émission lelo aïe voilà muté swati voilà merci beaucoup Fané Petit Fally une petite histoire qui est Fané au bandi musique quand ils a équipé wapi bon Faneli banda musique na ghetto na palais mais ko bima Faneli akenda ba mono que ça menene pas faire rigolo je ça la passer mon vie
elle est capable de venir faire rigolo là mais j'aurais vraiment tenté pour nandinga na kinja to ça les salama bonti kolonga ko ya fan pas faire rigolo na kindende pas ya limbuzi brato on a bien qui mettre nanga donc tout est soit kolonga fan pas faire qui pas ya limbuzi brato to bitsali premier disque na biso to bien la combat plan B na plan B na sali 3 pas ya limbuzi brato na kita kinake Villanova pour Maestro Fabro parce que c'est ça lui aussi après kufana Maestro Fabro moi mkimki les gars na on a même aussi pourtant été et singa fan Fabinda na landa qui grand fan nga j'ai salué aussi à passer Patrick Beckham pardon là du maître na landa qui kuna pe simba pe kate on fané akita kinae na ça mam na ngai sur place nous sur les réseaux simba te pourquoi ou les ala qui pas fait rigoler simbite olongo ke pas ya Fabri pas ya Ibrator Piana mais olongo qui pourquoi ok parce que maître comment il s'appelle encore Fabregas maestro les métiers noirs ezaki non pona nini kolongwa wana en fait Villanova ezaki orchestre on a arrivé na vinanga pour ba refa orchestre nous sommes arrivé quand on a foni makaba we rafoni makana wenge maison mais nano ko kanela wenge bazala ngabe sekonde ba ko nga sondo kana Villanova fani na longwa Villanova te Villanova nem de longolanga salani donc sauf que maestro comprendre que na utara pa ya limbuzi brato abika kovana ngate po important azamwa na donc kovana nga izamwa et puis propriété aux avocats du diable voilà ya non ndinga na bango na ndinga ngate po nga na ile msala na ngai tango yaki na Villanova ba yeba ka na nuteke utaka pa Ibrato obomba ka identité voilà bomba mo identité na nga po nga na luka msala na ngai mais na sima mikonde ba otimbele kana pa ile mbuzi maestro mo isanga ki kovana ngate parce que Ibrato azamwa na donc et ça bien dit Ibrato moi na epa manquer ba respect moi trop na ba émission mais habité wa mamba wa choko biso ba mkimki to kokota muti kasi banzoko ba obunda bino siko bo kembarara matiti kembarara na bituma banzoko kando lobi am to souhaite pas balongolo musala po utaka pa Ibrato si itumba ba nzoka memo na biso bambolombola pam voter mes entreprise na ye na ko kipo supporter te na meraye la ndenge di mettre Patrick Beckham maestro pe sa chance to kipo to kumbela mais simba ki pete ko sapena la di mettre ngala mettre na la tona promité mais sauf qu'il y a ba bureau mon bureau pe ba mon pas bureau e bo ma pe magam ba bureau na entourage amu so entourage a bien te bon ça peut bien te na batu yana mona ki entourage te maisaki bien te na ba bureau na biso kuna pa la di mettre on singa mafuna sani atika le yon na sinya sa mam na ngai ngamu mais ozo banga te detine ça makambu moko parce que il faut qu'on se le dise hein, ce n'est pas facile cause à la leader orchestre aux ana jeunes aux encadré studio il faut payer répétition instrument biloko nyonso wana au moins ateke suiso mutu basengo amolo mo te fode ba la vie vomi bana oyozali so mi oyozali bato basani ba oya ngasko na mibi ona zali ona sam no sala nga yemba kama singo buna ti no yemba na o danger côté wana to yokango très bien sous na ba fan bazolanda biso côté o yemba déjà c'est bon wana vraiment congratulations o yemba bien on a une belle voix mais côté ne ya makambu pour musique ils ont des makambu donc makambu nde voilà ba fan bazolanda biso babinde bino nyonso bolinka ndeki leadership ndezoboma te banga leadership te moni leadership abota mano masingo mabota mano ka leader faneli abota mano te président te bagaji bien piana grand chanteur que le gars Wilson comprendre mais ba panzana ki wa ba galida mboka o jibe peso galida mais so teno par rapport au yemba so jibe so jibe moi to par rapport à vina so njama on se ga abota mana makila wana mabota mano te souhaite maman donc ça non te bo la ka ki leadership babengo ka leader ça bon te on peut faut que na kwa no sala orchestre mutani nga faza les soit les te même yoto ndo bala bo masengo so non les te na pale wazo ni mova na pera te mo ma tout à fait on ko supporter no te ça peut te perdre nga monto ki na soka na commune pas venir biso na gouvernement nani to kata kama kama poche ça te kuna ko na ngati. Non, là vous avez raison, so aux à l'est place aux ali donc ils a malam té hein muto ça la choix na mais to lo bela mingi na monde na bina musique hein, donc un monde musical comment est-ce que moi jeune moi quoi surtout place au na Villanova
bango nyonso kaka au leader Materazzi, au leader Diza Match, au leader Bina Filé, au leader Ibrator, au leader Beckham. Donc bino nyonso bobimi pa maestro ba leader. Et puis il faut qu'on se le dise que Olongo est au mon côté. Na yo ki bolongo soki 11 personnes. Oh, na 3 jours animateur pas longo. 3 jours na 3 jours na butu, je sala passer 3 jours la veille du maître. Na muté soit na so na butu, y pas na studio. Na so na butu, na studio 3 jours pas longo. Mais ki na nyazongi danseuse na bino merveille Amadou longo ki azongi sous Villa Nova. Ngatanga pela bozonga na ngani. Mais muté soit. Ba benga no zonga nde. Na parler na biso muté soit. Aïe, voilà. Merci beaucoup déjà à la joie Amado Pichuna, l'hymne national. Maman sociale, ma bonko banque de moi-même, ma grande sœur depuis Paris, la joie Amado Pichuna. Beauté plus l'argent égale la joie Amado Pichuna. Depuis Paris, coucou à vous. Merci et salutations à Champion Kayembe, hein, donc depuis Kenya. Merci beaucoup déjà à tous mes téléspectateurs, à tous mes fans. Voilà, tous on a nous Emily Nzemba, moi aussi à papa tous Pepele Ambeto, maman Ali qui est manakata à London et ça la plaisir na maman Kati Bakisa, ma maman chérie. Staïti Benecha, maman na Voltaïel, madame Bakadila, et c'est Félissa, Constance City ne tombera jamais. Bazon en habitant son moment. Voilà, let's go now. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. J'aimais les points vifs, mi vie est pleine de 1000 ans. Et maintenant le monde, pourquoi je l'adore? Mais je le réponds, mais je conduis par la foi. Je donne tout mon cœur et je l'ai permis. Il est dans mon cœur, il fait brûler toute ma vie. Même si moi je vis, c'est lui qui l'avait. Même si je tombe, c'est Jésus qui m'a relevé. Il m'a tient la main, je l'aimais. Il m'a tient la main, je l'aimais. Maya, il m'a tient la main. Betty Masengo, il m'a tient la main. Maman, il m'a tient la main. Il m'a tient la main. Watanabe, ça c'est pour toi. Yaka Mango, s'il vous plaît, Gone Amurango. Est-ce que Josélie m'a poida, maman, n'a pas na shongomo, Makota Kinga, n'a pas Makila, no mote maison terra. Jokazalaga, Motoa, Kana Fana, Ina Zwali Kala. Abumanga lisusu de plus en plus. Naliko grand prêtre na samwenanga. Na komyo banga chiba thu na komyo kanisa makambo eso simba te masengo yeye. Waba meranda beti masengo nanga yeye. Ngafaneli yeye. Yoka. Mokolo libosana mona kiyo ya ezala ki parading nanga sikte ye mbolingo ye dome feni bonvula mbogole komi oye mo bebe ye zongelango beti zongela kosekisa ngai jiselu bula zongela kolatisanga taba komple Meti masengo, bolingwa bomwana, botike la yeye, gile boluka, mobelu moya, ya fanelie, otika, beti masengo yeye. En tout cas, merci beaucoup. Waouh, waouh. It's just wonderful. En tout cas, c'est merveilleux. Je pense, au sentir
Faneli les royemba tant on va bêti masengo donc on a évité na baté na kabela ta 100 € hein John Lubila l'exceptionnel 100 € ana na kabela e kaka hein maman Milinze mba na évité l'argent moi de pichuna 100 € ana hein 100 € ana Faneli azwa tangoti et ça la bien makasi potarara modèle oyemba au senti ba charme hein donc chanteur de charme Faneli hein donc wabi mutu souhaité aïe merci beaucoup déjà c'était pour faire plaisir à tous les fanatiques de l'émission Astar avec moi Betty Masengu obi eyembeli na yo no mona kanet na fali na plateau The King ah bon on va un petit fali mais ma petit fali on peut te comporter combien pour kalaming te na auto mon petit fali mo uti mbandaka aolega leka na be mission yepa oyemba kaka ki fali en opeka yepe oyepe petit fali ce qu'on juste boza combien oh mshabima nga pesa mo petit fali ngane bato pesa mo petit fali nga tino sa bebe so ye kuna ye mona mi pesa yosko ba fan usane ti fali kaka boye andokola kaka boye na ta yango yo na elo yango ne yembeli nga oh yembeli yo zui fali mobimba parce que na boye ondeni de king pe les sous boye ondeni charge à monde boye ondeni déjà beaucoup tana tukutana oteme de sola solo déjà est-ce que tanga yo kaka yo aibisa koni ça va bien yo kangai mutakuya solisanga na mutona bien na Paris bienvenue mon FBI imta kutsana fali za mama safari bazana fali donc imta kutsanga na chombo na les rey mutote swati. Voilà, à travers cette émission, Fali Poupa déjà Zolanda on andaku nabi ke F victime mobimba bala na beti masengu grave pokuna batnanga baza ba ebanga ba nego nanga donc ba brother nanga ba sister nanga baza kuna donc net ambassade bourgeois donc on a maibro donc on a vraiment frère nanga quoi ba Jonathan général Macreven baza wana ba bitango fort ba c'est belé ba ebanga voilà vraiment ko ba ebanga quoi donc ba c'est belé na ndotanga bango ba balobi Paolo Standard ye penza ya kota mabele quoi so aussi ba sister nanga kuna ba belé ba danseuse wana tout baza wana ba nyonso bat nanga quoi donc pour mona ke betima selungwa solo ra bien ce qu'on a minute petit fali émission Faneli balobi au CP Sakara monde entier mais oui que batumusu balobi pour no kenano betata na victime te Fali pour pas fula pour les gars maestro fula hotel Ferregola pas fula hotel Ibrator pas fula hotel ni Patrick Beckham ok nata pas aigle The King Fali pour pas fula yo nami fula ana zadana ana otanga da kombone bagi na fula mi déjà na fula mi dia ana otanga ana zadana pembe na Fali bagi na fula mi dana ki mutu te souhaiter masengo to beti na orchestre na été des choses mi fula makana kombo na yi surtout na yembeli bene ba bene Fali oui bango te na mi kona no voilà c'est parti voilà oh ngane vide imani Fali voilà ya solo ma ndengo mesana ye Gucci ye oh Gucci ye pa mala ye masengo yo kai yo motolo bakyo kozala nanga ye yo kopesa nga valeur na miswa batongo lelo na kometi ket se mpona yo yaya nanga ye suse kolianga inzoto nzoto ezokonda masengo mosika na yo wawofana kosambwa ye Gucci ye pa mala mokili mbongo na bisengo ye yoka bolingo nanga yo memane ngambo ye Gucci ye yo tika vane na zusi ye Gucci na ngozonga ya konfuandela ngande ngo mesana ye Gucci ye pa mala o mokili mbongo oh yeah yoka nako wapo na yo Gucci nako kuva pona yo ya go fuandela ngafane ndengo medana ye Gucci ye pa mala
mokili mbongo na bisengo yo kimbangise toke yoka ye nazondima te kaka yo ndosundolinga nazondima te kaka yo ndotikisinga nazondima te kaka kucho wakisinga nazondima te nazondima te kaka yo ndosundolinga nazondima te pamala ye yo benganga bebe ye bebe ye ngabe bebe ye nanyango bebe na yo obenga ye bebe ye yo bebe ye ngabe bebe ye nanyango bebe na yo gucci pamala ye me gucci ye pamala ye yoka sikango yoka me banana botama na simba kisite ye yoka kaka yo nzamba bibilia gaga udana botama na yembi kisite ye beti mathengo nzamba majenu nanga ye moninga nanga moninga ya tangani oswe ye mokili mbongo na jobure beti obenganga bebe ye bebe ye Voilà, merci beaucoup, merci. En tout cas, aïe. Donc, Babin Samba Bachenu Nangai, Anzama Bachenu Nanganzama Mabolongo Nangai. Pour biso babetima sengo kisi jamais kota pour Moussa Nzambe le pasteur Olivier ataka toujours maboko musale kende liboso. En tout cas, bon dimanche à vous daddy, my dad pastor, le pasteur Olivier Temeteme skoso tali maman nanga maman Katiba kisa kena ministère amen. Et puis pasteur apôtre Léopold Mutombo Kalomo bana ministère nyonso bisika nsoboza na pesimino vraiment bambo tebele yo lobi depuis botama osimba kisite sko musique esimbiso kisi pour mondo ya musique etambola kana kisi pour na succès ba producteur ba ebele bon retour au pays Thomas Fulgence Bouba Nkusu Mvuluzi mon papa Thomas Fulgence Bouba Nkusu Mvuluzi prophète de la nation Nazaranaï on te souhaite nasimpe kisite okoma mna lobi Thomas Fulgence Bouba Nkusu mon papa ok pété kuna nitoyoka ofo moi soki showbiz kuna beta maka kuna pona producteur aya nazana Thomas Fulgence Bouba Nkusu mon papa je salue à passant ndata maboko muté swati ok muté swati ke na etina suka poto boy lobi succès comme fou okomo kene bakwenda vutuka après tu te prends la tête au commis the king yosko komani prince hein prince go prince papa da roi 5 prince muté swati voilà merci beaucoup c'est bien répondu basa mabe banano obenga uti kulba kujimila faldi no diembele tamani wolo bana ko banani place utaki hein oh yo ko fali boni nyongo bo mutu na biso oh bo mutu na makasi mun na bino to yo moza osama ozaki pa Villanova obima na kasha ya Fabregas yo kasha bato fali ndenge nini oh bana e pe bosilika bana e ya F victime bosilika la out nazala na mbazilo bizena kuna mbazilo na banda alisinga melisa kabili mbon nazala na ba donc F vizingulo ba wuti place okuta kuna odiembela kuna te vela bina flèche sala passa yana nga quand foi tolo ba bina filete tolo bi Fabregas outa na Villanova yo outa ka pa bina filete te ngana lobby o diembela place outa te na F victime et disons na Villanova et pas ya Fabregas maestro le métier noir on diembela ndeni aza papa na ngai apesa miko na yemba ayembi so na disquette te mais na sala ba balbani ki témoin mais na nimite ba bimisa pourtant vous êtes selon nous beto ka 12 po do longo mais tout ça na glasha bien premier ça to bi mané na kasha fali poupa c'est comme ça ignorer place au utaki ça ko ignorer te na cho ibso ne bandele na boy na la fala kufa po comme que il donne na fali poupa na olimsa na ngote na ça za vivant na bona bi maso ki ndenzo ni te na ça za vivant masengo on a la pala madila kufa yo on nga za kisu dilu
Voilà, aïe, merci beaucoup. Tous sous un morceau pour faire plaisir à la joie Amado Pichuna, l'hymne national depuis Paris. Hein? Donc, la joie Amado Pichuna a soutenu la fondation Betty Masséou. Si vous a soutenu un artiste musicien, Faneli yo, hein? Donc la joie Amado Pichuna ça la guitare pour les bangs à foyer na disque. Hein? Donc na disque signature. Merci single on a pour les Betty Masséou. La joie Amado Pichuna hein? Donc ça la guitare. Ma grande bisou à vous. Merci beaucoup. C'est parti avec Bassi Bamamou. Oh, yo ko bisu Bassi Bamamou ndeni. Baluba benga babasi wane. Bamamou. C'est Bassi Bamamou. Ok, c'est parti alors. Okile lingi nango ngaite kasi nzamba pezanga selikambo elokwe lutimo tuya na la vie. Kombo nango bolingo. Bolingo Lorata molaga loco extraterrestre Logendona ngakito kosheri Sukalina wele kieto ya mafuta nzoi Dogili waye na kosenge donga mongolo mosuzwe Dodala kana yo ne fiske tambala mogo na mvula Dadima wane kodala ye Tepnelema Kolega ta fecha Bonane Ya tu sempongo ya ya Na yimba no chifali yangu Voilà Aïe Dieu Appelez-moi Karashika Niance Ah na yimba no chifali Esala nini Mute swati Halinga kakutu teye Nasiliganisa Yazala kyo bonelanga Lokola bebe yeye Madala kyo loma Na mexpa masengo Haboma yona motema Sekre d'amour Lelo fongo li motema Morendo panie Simana yema Condition como drage fane Destination nanga Mwa molingwa mimaye Sogi nagi tsuka Dobera metenya ye Ye mokwa ye biye Minel nanga Ye sigamba kolelanga Ye sigamba kokundanga Beti masengo ye Yoka Nga bolela te pardon Ezara boy Ah, feeling of all the capo yo. Ezoya. Yala dizana. Boling of one filo bambiago mama ye. Matane gomyaka kolela monile stone. Na evenzoli. Wamu kwenda love mamu beri voru yumeti masengo. Baby dogilala. Baby gondela baby jibadaye. De balibe ko. Papi matala tala na jipe minya. De balibe ko. Moyoga fane. De balibe ko. Jemi manzwali na nga bebe ye. Nga fane liye. Ye ngama waye. Papa j'aime moi. Ya Paola fianga. Voilà, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup en tout cas Maboko. Ah donc Walobi. Oh vraiment. Merci beaucoup. Aïe. Donc Walobi, on a crié Betty Massengo. Aïe. Donc Walobi, le relève est assuré. Ah fali pour Pabisiga Zalitango yokaboé. Ah yokape ba charme. Donc yoka vraiment on peut fali pour pas quoi. On peut petit fali. Donc Moutou Souhaité, merci beaucoup. Félicitations hein. Massengo, je suis tout. Vraiment. En assurance hein. Ma kasi. Bon on a du fali bueno banga. Oui, qu'est-ce que tu balinga fali pour pas te baza et belé pe. Magaza na ba fan e belé mais azape na ba ba fitol pe belé balinga kete surtout yo bima la kasha fali pour pas. Oui que na monde na musique wana monde musical ba nguna pe fali pour pas baza ba artiste musicien wana pe kaka. Na bo tanga ba komona bango lelo penza na leki bango na sauter bango. Oui que ba za contre yo.
Bon, tu vas contre ngam na fali, bon na legi fali mon amu kili, oto skana ba blague. Bon, tu vas contre tal ngani. Eh. Mas on va na Kenya ba bien ngapona fali. Na zalum zal mo Kenya na vina ngatenga kaka. Na allo, on a fane na bien. Ah, ngana za warrior. Na za Kenya ngabi Mambo yoko bide boy. Kama koti ba warrior. Inzi ai. Aïe. Vraiment. Ndari fala za te bosiko. Ba yebi mandoro wande wazanse ko bugana te. Ba bana so congolais ceux qui mutakufi aye. Ngai idari na ye. Ngai na solo mange. Ah zanfi bo solo mange te ce qui fali ce qui ni. Mais so mutakufi abo ye ngai ngani. Bosco ngana zela fala ko fona yenga petit falite no sala ngonda za viva mona kete petit mo bazala ki ano sama mondezi ngai boy tout ça là donc tout te souhaiter en tout cas on a vraiment CP nango hein bien répondu parce que tout le monde a un mingi même les artistes comédiens so comédien wa kufi o idole nanga metanga na bo moyo so no lego ba idole ni net nga beti masengo na lobango hein ya mamile la tanga na bo moyo na lobaka c'est mon idole hein donc coucou à vous ya mami Lela Hélène Kalema, c'est mon idole. Na lobara yango, et mon akena na ba logique, et moi Lela, et moi pena côté ici, animation Hélène Kalema, parce que moi je suis une animatrice bien formée à l'INA. Donc il est basano vivante, tous honoré bango. Pour nga pena na ba idole na na ba na tale bébé la bimisi na mondo yo, et belé so na mondo tanga ba combo. Donc ma appelé basé belé na YouTube, na télévision boye na média. Donc na média ya télévision même na média en ligne basa et belé. Donc c'est comme ça. Ndenge faneli pandimanga na fali poupa idole na ye. Donc aboyi lobi fali azalata po oboyanga inde fali poupa non. Donc to honorer mutanga zana na bon moi. Et ça vraiment eloko moko ya bien. Voilà, faneli. Tozongela yo. Oso préparer nini? Ouais, Fana Poupa. Oye mara banzemba fali poupa kaka boye même na ba concert o interpréter ka fali poupa parce que ya yo moko. À quand? Il peut être ça bisu ya fulba o mambay, ngama mambay. Ngana mambay ngako mara fort masingo. Bateau ba ke fali pour préparer signal na ça combat signature na obita trois titres pardon. Mais et je Baksama. Bon retour au pays, il y a Edo Muzamba, mon papa Edo Muzamba, bon retour au pays, ça on a mabélé. Vélan Edo Muzamba, ça donc il y a pas Baksin, c'est mon mort qu'on a mis dans 4 chansons, mais nous sommes morts d'ici, on a embelli FBI, bienvenue mon con, FBI, les mannequins de Paris. FBI, nous sommes d'ici, nous avons tourné un clip à jeudi. Donc d'ici là, bon, j'ai le courant, bon, j'ai calaté, bon, soit. À part ça, nous avons fait un moko, c'est un bassi bamam. On est afro. Pourquoi signature? Au signé wapna, est victime, fallait pouvoir produire yo. To au signé na yo pe monde to yo rara monde en musique comme on monde ba ya ba lele na éviter yo signé côté ni. Non, fallait signer à ça la chemin na yi. Non tu pas ba tout. On habité signature, on a signé atamu sama mnanga mo siko. On me dit le blanc faneli fana ko yemba te. On fallait que ko lo ko to ka pose na signé ce sama mnanga mo. Les mbi ba 12 hein. Les mbi ba 12. Mais qui soko yemba be ba do beto ba 12 ba bo yemba te ko buko la tie. Desu ba. Ba yemba te ne ba obeta yosko yebo yemba 12. Ah bon? Okuta ma plus ba tu ba. Ba na ngo baton. Bamba ibinde ba tanga ba comprendre fanyela timbela ni ngaye anu mandoro ba tie ba comprendre ba sana. Ako yo peu douceur ele ki. Manzele. Banga. Tinga siku na sa trop banzele ngana imbela na basi siku nafana na mope trop siku ganga na kwa ngote ngasiku na ngani funa yemba kana ngakaka ngani ngo yemba na pesa loba. On a émission lelo vraiment dans oyembi son de moi trop lo bana biso muke me mingi oyemba kaka po bino banzele balela ko yemba na bino wana o mona ka mutu monga ko craquer faneli donc yeka ko yemba kaka donc voilà alors to pesa vraiment opportunité wana na ba fan bazona na biso baza ebele de partout en tout cas faneli bo soutenir ye jeune artiste oyo aena yembeli donc il y a mystique. Ayamba qui fallait pour pas mais à participer au participer maïni. Wa yo moro siko nakati. Na bengelo na nyayema poyo kangata mawa fane. Na bengelo fils tombuya yembelo poyo kanga mawa polimbisa fane no poyo kanga mawa ye polimbisa nga jona yo. Yoka. Oh surprise. Woo!
Mukungu m'a surpris, agréablement surpris, fané, bien fait m'a surpris, adamoli moi tema, nanga, alongoli sani, nanga, alobite, lobite. Beti masengo kaka lelo ye yoka masengo na bengelo na nyayemba po yoka ngata mawafane na benga mama Sandra mbuya yembelo po yoka mawa polimbisa fane no po yoka mawa ye polimbisa ngajona yo yoka ye na bevinzela na motemelo maye moyo manzwe bombeli otilelo yo limozo ya giti ya ngolu na yo ye malobe zangate o lobite 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 Beti Masengu donc olobi ai kitoko yo wana la bandaku balobi Beti Masengu okati faneli pona nini ayez vos apaisements donc together on est encore là donc on est ensemble, il y a pas de souci donc faneli aza wana pona ko sepelisa bino oyebi oyemba tellement kitoko siko oyebi s'il vous plaît tozonga la musique na poser question pa yoka très bien parce que eloko na kamwa yo oyemba okotisa na banzembo ya banzambe na kati ya ba frère na biso ba sœur na biso wana ba beta musique chrétienne parce que ozo ngo okotisa na musique na yo masengo idole na fali pupa mais na s'inspira kana ba chanson chrétien OK ngana s'inspira ba chanson chrétien ndina yelo mona tusalo na tongo na bandeko na awa tumika ngwa ngana s'inspira fana ba chanson chrétien l'autre tusala na bolingo na ngayo te souhaité. Appelez-moi Faneli Amour, Karashika Niance. Bolingo na ngayo kome manenga moye mama natikala wana susi guchi na ngozonga ya govondela nga televizaro ya gogotala be wini na ngaye yo kasko fali mali fali te na istelo depuis pour comprendre le ba comment qui mai pesa ngana micro pa micro za ngai o za podium te a boulot on est à la podium pour comprendre on a plateau émission te déplique le ba comment qui maman ngonga fali abim ça déplique mais azana mungonga na ya yobo ya fali pupa te masengo te masengo wana siko kenesko ya fali obeti ya déplique siko ba fan ba comparer fala yembaka yala dizana molingo muna filomba mbie komyombo mangaye matone komyo yoga kolela medilistone na eventually wamukwaya na love mamu berry for you mali la panju baby dogi lala ani mushiya dede katena ye de balibeko oh ye de ye balibeko ye oh de ye. Merci beaucoup pour comparer la banda kume. Obi ke mutu mo bisinga oyembi biloko fali trop ya kala beta no ya kilelo. Ya kilelo ya disque ezana fala beti banze mwebele baba. Ya kilelo Na yoka kenyoso ngana yoka kai. C'est parti rapidement pour te prendre sous émission. Donc clôturer nango après toke na ba. Ma gege balela ngai kala mama o bakana fane kala mama ye madede zikone bala vionzele yoka baluba babengaka basiba mamumi bali batatu basiba mamu luba babengaka basiba mamumi bali batatu basiba mamwe nzambe ye mibali batatu
basi bamamuye nkolo mibali batatu benganga faneli yeye benganga zwali yeye benganga karashikani yanse naza tatu balumba babengaka basi bamamu mibali batatu balumba babengaka basi bamamu mibali batatu kolo basi bamamu nkolo ye mibali batatu basi bamamu beti masengo na biso nanga ah mama ye na romi ye likolo efungwama na michurie na sevenelemba na biso ngongo na kimbuta mabele melama basi bamamu nkolo ye mibali batatu basi bamamu Glody ngonda na biso jogo. Merci beaucoup en tout cas Betty Masengo pe mamu aïe en tout cas champion KMP Tatou Betty Kampe Tatou quoi. Merci beaucoup. Eh oui que voilà une inspiration mystique hein. Betty Masengo na faneli zwali karashika ni ça plus musique et ça m'a maquillé biso de sa famille musicale tata na personnam Charles Zwali personnam grand chanteur papa mandu ya chez biso père na komi a pesi akei vena biso amota bafona ni vena sa ba tension yemba na ba pisquare nani aula longomba c'est mon papa il vient très bien andu ya chez biso papa so comment pesa bon en plus so tali parcours donc vina biso il y a des chanteuses il y a des chanteurs donc tout de suite on a copie de biso musique bota manon si ça me tuite masengo voilà musique c'est dans le sang na fonctionne ngati na kima na mbangu te na la na bine baba la la pungite na liaka banguba metani naza muteswa pilipili basité na liaka muteswati oh liaka nyonso ngaza tine bangu fa yemba fakela mata bangomba sala zokini asinga no yemba ukutana kimi croche te na tseba sikvesi na njoto jise lubula na lati déjà muteswati depuis circuit de salia passant na c'est l'émission. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et good luck. Bonne chance. Hein? Si. On est en anglais. Hein? Non, il faut que anglais. Non, il faut l'anglais. Vraiment. Donc, qui te remarque ici, toi qui es penento chuté, hein, tu décolla qui, ce que tu atterrir. Mais pour nos fans, bazolanda, il faut promettre bangonini, bazela nini. Ok, pour nos fans, en tout cas. Chance pour ça, pour ça, pour ça, vraiment ngai, boza décidé. Pour comprendre que boza décidé, pour comprendre la parole, maman, ça la pour comprendre maman quoi, a un talent. Donc pour ça, ma chance pour la single en Israël, mais quand la terre n'a pas de chanson, mon corps, titre en Israël lélo, et ils ont dans la télévision d'abord mon qualité. Tout notre clip n'a pas encore c'est mignon. Lélo ana oyembi style nini? Ngai na waye. Bongo ya kosopelanga fleur na lilita moma yango yo naza vivant ye ya kolobelanga ta je t'aime ya sembla ekozala remède ye kobikisa fane na maladi oyo nazali kobela mukungu lelo Betty Masengo luka solution alobi te lobite voilà. Betty obosani kena sanga mbongo na bopitala bakartier kutu batikala kana banyongo awozobo yanga nazo banga ye kozwa maladi interne kosenga batransfere nga no en soki kutu mbongo transport kinga sanyeza te mbongo yo ya kofuta na vien ko uta wapi na kozwa wapi na kodefana ni ye wana fo ba patro ba defisanga patron Roger lelo Betty Masengo luka solution lobite Masengo yoka ye motema nangezo luwe motema nangezo lingo ye nazoko kate ko bomba ngaye nazoko kate ko zela Poyo nozali nzambe ye fidèle bomoina lobite na bengelo na nyayemba
poyo kangata mawafane nabenga mama Sandra Mbuya Yembelo poyo kanga mawa polimbisa fane no poyo kanga mawa ye polimbisa ngajo na yo jobe boyika na bevinzela na motemelo ba ye moyo mafe bomeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo ye malobeza ngatio lobite tu sais pongo Bob Luboya. Merci beaucoup. Mireille Moukou. Merci beaucoup en tout cas. Serrez bien vos ceintures parce que nous allons décoller avec le maxi single signature. Bon, on a bakisanga là. Hein, donc, les lois donc d'ici là, la kaka. Na ba plateforme nyon sur la téléchargement, bon télécharger, on va soutenir artiste Faneli, Petit Fali, aena ba maina e, aena ba moto na e, donc to soutenir rien. Musique et comme yemba bien, beta musique ya bien, ba fan ba soutenir yo. Attends, on a fanatique, il y a Fali Poupa, on a fanatique, il y a Ferregola, il y a Jibem Piana Weranson, il y a Hérité Watanabe, il y a Fabrigaz. Pour soutenir Faneli, donc on a bien pour alors ça la fierté musique congolaise. Merci beaucoup déjà à vous tous. Namo nous appelle quelques salutations. Nati Kelio bye bye ou boire bango. Mais album producteur Aza? Producteur Azali. Non ba signé dans salon ngamoko mais sauf que doit so banzembo. On va soutenir ngai. So banzembo bango mais oyebi kelo rebo marabino ba artiste ezani. Non le bango émission promotion. Ozoyemba bien, au concert peut clip bien, mais promotion ce que ça la bien et boma disque. Donc promotion. J'espère oui bien. Pour me dire ça moi na ya mona ka so ngindeni. Menga o mona za d'accord na ngai ya ngana na mama na njoto. Nga mama misa na njoto mona za d'accord à contacter ngai. Voilà. Et surtout bureau na yo faut assurer promotion makasi ou l'équipe peut pas grand artiste hein ba artiste le roi ba Fabrigaz yo côté là au monde la promotion na e ba faire Regola hein malgré il attend vraiment là il sa promotion mais si ko fali pour pas aux Hollanda et pas de makasi na promotion au monde a déjà ba via Betarat ba 1 million nze muso bimi na télévision les kaka ba misene ba ole kaka na ba télé yo pe fo le kaka na ba télé te ka sous image oyebi ke esala kitoko makasi voilà biso pe to ça on a to kotia o penza coup de pouce donc to tia vraiment pe promotion et kende afin que musique ozo sala et mata malgré ba misé ba bi bozala rane ba ingrat ba misé ba ingrat ce côté mon ba baby ça déjà yon moni ba prêtre ban ko confession na biso ba to yel simate pour mikolo da basani ba baby ça mais ba no so watana ba parler amoni le kabafanele touché na mtema na ye ko bonga na te benga mona mai a contacter na 089 25 37 695 c'est WhatsApp nazali au komeli ngai na plus 243 ya Willy Moucheni mon papa mon vieux bon retour au pays ya Willy Moucheni azada na mabele au contacter ngai na 089 25 37 695 c'est WhatsApp maman mobimba so comme na Facebook mika Faneli Zwali au moni ngai page Facebook na ngapeka Faneli Zwali mon amna so Faneli Zwali za na mutu te souhaiter masengo voilà numéro de téléphone isa plus 243 89 25 37 695 so bobeng anytime artiste azalaka disponible bo rejoindre na numéro wana bo komena na WhatsApp atana numéro Betty Masengo na opesa bino numéro na Facebook azali donc nega lobi wana bo resolola na os a besoin produire os a besoin pe ya obete concert azawana ata même os a besoin ayemba yo pas dans studio aussi ça ba chanae donc bo solo la kitoko. Merci beaucoup. Alors artiste ba fan ba retenir ni na passage de l'émission na biso à lelo ba fan ba retenir que Faneli azana studio mais na six chansons ba ko les chansons promotionnelles na boko kala terre d'ici ba fin de mois pardon bon mon article comment ko titre dans lelo et ma kala terre wa à part ça nazo ko enregistrer kana tout enregistrer on a sali na dédicace on a sali ba yemba e aya na ye nazana 250 conteneurs ba nzembo fait bima pour na coach misusu on tout te souhaite mingi obeta ka rumba mingi rumba te
nga naza nyonso si pe ba zouk na kati reggae ba afro jalelo lo bakabose ba afro beat naza na mambo na nyonso na nzoto nanga nazobeta basi bamamo eza fro oki yango eza basi bamo eza fro biso bamamu eza fro wala pe biso mo bamamu oye to soutenir chanson wana musiki na biso esengaka fo rumba mpe bacomprendre ke mpe ozali yo na beti baona mwa rumba lelo mpo bato bacomprendre ke fanili mpe ozali apres toyela bao bafo wana bazwa mpe misiki bango balukaka oyo likinga featuring eza non pour le moment naza featuring te mais naza na prochain nayemba na fi na ngai ya limbuzi brator qui sesali ya poisson nabengaki déjà ke banana ibrator ndeni yo koto faneli fali ok ibrator o banana on a fali pour pâté featuring komona fali taka pasi oyebi oteki yango na pleine émission komona fali pour peza pasi mais nga sola fati koyemba te po ani toyebana te oyeba te mongongo afali eza wapi ya faneli wapi mais nayebi ke toyembaka mais totyaka na confusion po bato balobana bayemba neti fali nayeba fali neti na mbongo azala te ya masimu mutayemba neti fali esaka fali ye moko na ngai sikili square bazala mibale bayembaka me oyokaka ke oyo yaya oyo leki mais siko bon biso mpe toyebana biso me mutayemba neti fali aza te apart fali ye moko na nga aza te mutayemba neti fali na mboko koleka ngai na fali eplika yemba lokwa fali te masengo nemelo neplika yemba yo ne bebe na ngai ye lenga bone ye wili mbe sheri na ngai ye et Dieu apesinga bon voyage kunda matanda mbu papa Betty Masengo Yora the King mariage sheralingi na balaye mariage sheralingi na balaye ma jerizele koye mariage sheralingi na bala yeah nalela yo bébé nalela bon non chérie même quand tu te fâches moi je kiffe même quand tu te dis moi je suis nako bala yo mamazela attends moi mamazela aya kaboy voilà badi dada Oma gumbe, badi dada, oma mama gumbe, badi dada, oma gumbe, badi dada, oma gumbe. Apesinga bon voyage, soki na liyo balete, bye bye Betty, ne reviens plus jamais. En tout cas, bye bye, merci beaucoup, merci, nous sommes à la fin. Donc c'est par ici que nous mettons un point final à ces sujets, à cette émission. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Non, c'est que le temps boire à Bango. Donc rapidement, nous avons sur la émission. Micro au Kazara aux un podium. Je salue à passant boss Roger, colle l'espace, on a passé que dans nos répétables, boss Roger patron, la boss était DJ Red, la boss était champion monnaie, maître chiffonné, seigneur gradi. Disque d'or, je vois dans mon sous gérant Boucher Nani. Ah, Murphy Massananga sala passa Murphy dans mon sous papi Bokulaka, voilà. Beaucoup malinga la Bible ngala pas c'est le français tiens. Papi Bokulaka dans mon sous Nora Kobo. Nora Kobo, je dans mon sous José Boloko. Dans mon yesu ko nanio piano. Voilà. Sol 16 piano. Ah, ok, je vois. Vous êtes souhaité. Dans mon sanité, nous sommes taillés sur le palais. Vous pouvez avoir la chance, vous pouvez avoir la chance, vous pouvez souhaiter. J'espère que merci beaucoup. On peut s'élever. Hein? Patrick Nzenga, nous sommes à la fin. Tout élément d'abisso pour Batmoland d'abisso. Merci, bien habillé. Donc, tout sentir. Voilà, on a côté nanga côté champion Kayembe na Kenya, ba plein yara, ba collier yara. MOP utalango, na ba Paris kuna, la joie de Pichuna, MOP na London, maman Miline Zemba, malgré Eko Taralisute maman. Voilà, donc Eko Taresa la bien. Merci beaucoup déjà à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin. Merci na groupe comment on dit? Biso de ça, ba Kundalogie. Kundalogie, c'est-à-dire oui, bon, on arrive sans secret en privé. Groupe d'accompagnement, Rara? Non, groupe d'ambition. On s'allie bien orchestre, quoi? On l'a vu la Nova solo. Merci beaucoup. Goodbye.
Merci. Sopelanga fleur na lilita moma yangoyo naza vivoye yakolobelanga ta je t'aime ya semblant ekozala remède yekobikisa fane na maladi oyo nazali kobela e lelo luka solution alobi te mama ye nanga ye chansa manata nangola Glodi Ngonda le gouver bungu nero mo papa ye ya tout se pongo Gile Boluka Bob Luboya Glodi Kabalos Bene Mokwita Anachatanga Le Roi Zwali Mouzeki Ndingu Ngabana Mbasele Mesele Innocent Docteur Vital Kamere mon papa vous te souhaitez